Mbote na bino bandeko ezanga mama Henriette Kilimbushembo mama oasalaka ezui nazongeli bino merci mingi na ba abonné na ngai opena na mi abonné te akota epa Henriette Kilimbushembo TV akokuta masolo eza ya bien akokuta masolo pe ya elengi pe ezalaka nango ope bapesaka biso conseil soko sala tamo ekambo muke merci mingi na bino. Lelo naza na suite ya likambo moko na betelaki lisolo so mutatelaki émission na ngali kama ba Swahili na banglingala bangala te bali o balobaka lingala système na ekoma ba Swahili basema lingala basema Swahili po ba mingi ba o bafana na baka bongo ndi babenganaka. Donc il y a conflit munene depuis na camp de refuge esika kena ko bwaka mayoka nyamala mwezalaka kuna te ba boyoka nyamala mwezalaka te. Toza biso nyoso ba congolais mokomona na kati ya kankuna okomona ba Swahili baza kote na bango balingala pa lobaka pe lingala baza kote na bango pe balobaka bango balingala balobaka ke bazobenga ba Swahili ki ba utamboka baza ba villageois siko pe ba Swahili pe babenga bango ke ba kimaka nzala tala bana papa moko bana Congo biso nyoso to komisiko na mboka refuge siko tozolo kesika to kendi poto bongsa venir na biso ya bana mais to ti barankini wana ata na kati ya bana na biso boyokane kozala te soki mutu amoni oyo te mwana oyo aza kota bato alingala mwana aza kota ba Swahili ata bazobete ata bazoboma ye mutu alingala koleka mutu Swahili koleka makambo wana ebimiti na bakamba pesi bango ba voyage baiti na bapoto bato pe baoti na bapoto makambo na siko eko renye makasi na kati ya mboka poto bandeko baya mwasi ya pasi pe mawa awa na poto na baki bio komona tango mususu matanga ya ba Swahili bato babaka lingala bakokoma te matanga bato babaka Kiswahili bato lingala pe bakokoma te. Quelle confusion tant que na poto andeske foto sanganis kamoko il faut tozala bon moko papa bo mama moko pona atale soko zu problème okoza tam su voisin ya Swahili voisin mutalingala okokende kobenga mundele toki kuna mundele ye ngai boy okokima se pande kono poza ndeko na oboti mboka moko siko different ni différence ni ekomi na kati to komi na bapoto na kati ya baka masolo oyo ezala boye tozala bokeseni to ponana barankini wana ezoki ne tie pas dans la biso. Est-ce que tozo bon ça venir à bana na biso to tozo be ça venir à bana na biso to tala pe liboso te to komita la biso moko tende tozali kaka mutaninga na lobby mutanina lobby te donc tozana ba misusu bazali anso bazomona par exemple mutu alingala azolo balingala azomona ye penza ke ye penza za sérieux nazo betali solo pamba te na sina mona mutu azolo ba Swahili mwasi na bakampu na soka yoki kaka mutu azolo balingala moni yende aza penza fe ata soka azalaki moyibi aza aventurier soka ke kolinga kontima baya mwasi baya mobali bolingo eponi ekolo te bolingo eponi te ke bango ba kinwa bolingo eponi te bango ba Swahili ke ba kinwa nde baza penza ba vrai baza mindele okendo kolinga pona lobaka ozo kendo kolinga mutu po lobaka français kitoko ozo ke luka mutu po lobaka lingala nzoka nde mutu wana asasa abomaka ta ye mutu wana moyibi munene aventurier munene asakana kalena basi pe lukuta na munoko akone kozwela maso ke ko defango wapi ye wana yo mona mwasi yo tango ozo mona ki yende final po lobaka lingala lobaka français okwe ezana tete tosenga nde bolingo na baki on a premier épisode o yandaki so na premier épisode akoyoka ngo tozoba basema Swahili basema lingala fete kozala wedding to baki fete c'est pas ba Swahili bangala bakokoma te fete c'est pas ba lingala ba Swahili bakokoma te ezani ni nyoso za mnoko Kongo nyoso ezamine kwa Congo eloko ni tokoma na mboka mopaya boya kokabwana bokoma ko expliquer ti ba mindele olomoni bango balobaka Swahili ba utamboka omoni bango babaka lingala bakimaka mboka bango na nzala koloba lingala nde nini koloba Swahili nde nini koloba français kitoko nde nini bandeko totala tozonga sima totala eska to utelaki tozo ki no kota na génération bana na biso et tumba nezo ki na génération bana na biso peso ko moni atana ba école boy
okomona jamais mwana mususu boye soki ya lobaka lingala amoni ata mama ya mwana lobaka Swahili ekozwa mwana na école mais ayebi eke mama oyo ndi mama Ariette mama oyo ndi mama Chantal mama mwana koleka yo po yo lobaka Swahili po yo lobaka lingala akoleko boye mona kawayebi ki aza mama ya tel aza mama ya Christelle aza mama ya nani ayebi me abete po balobaka munoko oyo soki ya lingala balobaka bango nyonso munoko wana ndenge moko ta ndenge ezokende ti mpe bana na biso tina ndenge yo kokoma ti bana biso nde bakokola biso tokomi bakoko tokomi kofanda tokomi baedikeya to tozongi na mboka bana biso batikali bango moko awa batikali bakobebaka tinde bakokola bakolanda kaka toujours habitude wana ke fait na bango so tokomaka te bango bakomaka te oyo tokomaka te toyaka nde kokutana baya mwasi moko bamoni par exemple ebembe ya monene ekiti na se nde moko wana okomona baswahili okomona bato ya lingala mpe soki ezalaki matanga ya moswahili bajour nyonso na babimisi ebembe te okomona bato ya lingala ata misato 3-4 mpe kota ya lingala okomona misato 3-4 mokolo oyo okomona kaka bakoya Swahili ye lingala ye loba moko bakobimisa ebembe ake kokunda na sama bele nde baye wana batande bakundi ale après matanga esili bandeko totalaka mpe bolingoko ni cotisation akopesa te po amesanaka na mutu wana te amesanaka na baswahili wana te amesanaka na bato ya lingala te ntango cotisation mpe akangi liboko to akopesa neta mosusu $10 $10 azopesa mbongo moko ya sabotage mpo bamesana te bandeko tozokende wapi na poto totala mpe éducation ya bana na biso totala bolingo na bana na biso elo soki toza te nde soki toza na baéducate kone na bawheelchair bana na biso bakoteka ndenge bakoyeba ndenge akosalisa na ndenge nini po oyo alobaka Swahili oyo alobaka lingala eloko nini bobundelaka eloko nini bowelaka tanke okokende okoyoka mpe moswahili abana na lingala bana na moswahili sikopona pofanda na communauté eloko nini ezospekisana tosangana président soko aza moswahili bozokomaka te na réunion président soko aza mongala moswahili akokoma na réunion te eza nini take totie communauté na eza biso nyonso tokomi famille ata problème tokosungana tokobengana na famille na Kinshasa te na Lubumbashi te na Bukavu te po asalisa yo oyo aza na yo aza na moswahili aza na lingala nde akosalisa yo tolingana bandeko épisode ekola na masolo eza milai pe jamais na beteli c'était pas comme on a soki ça pe fête ya lingala to fête ya mutaswahili jamais mutu alingala ko yaka ko simba ka litungulu jamais okomona mutu alingala ko ba oba mesana o mibale na tanga ka to 3 to 4 jamais pe okomona et pas muswahili puis baza na fête mutu alingala pe ko kata lo so mesana bafanda quartier moko bakoma ko mesana mwa muke ndo komona et a passé mais na remarque peine batango wana mais ekozata mso na fête ya lingala moko kuma pe muswahili moko pe bako forcer bakoya mon groupe moko bo kusangana tozowela nini papa président ba communauté président bosala makasi biso to sangana bosala makasi Swahili na lingala bokata kombo wana bela sema Swahili basema lingala bochanka kezaka ba congolais bino botozo welelaka kokota ki poste président de la communauté, kokota ki poste maman président de la communauté congolaise, bosala boboma eloko wana. Na poto soki bobomi eloko na te bolingo kozala te jamais kozala ka te. Bana biso to kobungisa bana na biso bakokola sima na biso génération ezoya. To sala makasi bino ba président communauté bo telemela likambo wana. Boye bakata soki fête ezali matanga ezali anniversaire ezali to sangana ka sanga sangisa biso na biso baswahili balo baswahili balo balingala baba swahili baba ndakoyoka po eza monoko mboka. Merci eza abinu maman Henriette Kilumbu Shembo ndazo présenter émission na sinde mnoka bokota kota na Henriette Kilumbu Shembo bo mi abonné masolo eza wa oya kotite mama olingi ngaite oya bika lingi Henriette Kilumbu Shembo TV kota soki nano mi abonné te baya mwasi baya mobali bokota bo mi abonné et pas leki na bino koko na bino mwana bino Henriette Kilumbu Shembo bo sapotier soki na lobi mabe bo benga ngai to komela ngai Henriette koko Henriette tantine Henriette place au salaki moi faute na sepela kamingi na bo ba pesa biso ba corrige biso na YouTube soki to sali moi mais ba finga ka malheur à toi mawana bino
bino ba papa ba kotaka ba mama ba kota bozo finga ba ninga bino timaka mwa nzoto eza bien te tozo sepelisa bino moi lisolo esepelisi bino et ko changer pe soki ezaka pe na kati ya communauté soki ko finga poani soki na bi eloko mabe corrigenga au lieu ofinga oyo bafingaka bakotaka na YouTube po afinga baningo basaka ba théâtre ba musique bazobeta masolo lokola biso bazolamba nzamba limbisa bino ngana lingi bino je vous aime Bokota, abonnez-vous chez Henriette Kilumbu Shembo Masolo Ezawa. Masolo Ezawa. Et bon, yo kotite. Alors, vous en avez mon kilo, il faut m'y abonner à moi, c'est à moi.